erreur na moi envie na perda qui contrôle quoi ya on a salaki moi mbui mais ngamoko conscience ya ko zonga eh chez biso moto liaka ba soso na bangombe mais comment na ko mo lia ndunda tena mizongela mbango pona boy na konda eloko nini batio na motema poleloko maboye ngai ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezo reprocher nga nanu na sepelite ki bokopolo ya Denise kuti sanga tina destination ya elengi bon moi wana na ebi ngote nga na ebi ka travailler bien mais sora boy de Gaulle wana mokili ndimte ko juger ouais mokili o juger ba bi ki de Gaulle ndinga zana vibration bi ki de Gaulle nga pe na bi ki vibration il y a donc ça innocent attaque vient mon ko azo appuyer pour batu balinga Congo balingi relève te batu balingi relève te on te sera propulsé baluka ba finai ngai na pouvoir nga na pouvoir tant su yanga ba voyemba te mais nga na pouvoir nga na sala ka batutu ba mangambo nyonso zoluke kosuka seka kana mabelo oyo ndoze bezi ba nalela te bobenzi nga la ka bango tu na kati na sala ka bango tu mais bango ba mazala yo ezate ba ozala ngate ya jania longwa na voiture vocal nanu bachaye epesi makambo eza vocal na ete c'est Mathilde de Gaulle qui a chanté mais bachaye na clip epesi makambo bazaka mabe pana pour yemo asaba vocal na ye aw asaba vocal ni aw to yebi ngote yebi vocal ni moko yemba yebi ngote yebi ngote sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Merci de nous compter parmi tant d'autres très chers téléspectateurs. Bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle. Bonsoir à vous tous ceux qui nous suivent de partout. Eh bien, je suis là. J'ai mis Maïbel, les gros bébés de la presse congolaise. Donc, on a vraiment na une de trois. On a place Oyo. Le padre Ferrego là. Donc, de retour déjà à Kinshasa. Répétition en coulisses. Il y a un autre peut-être qu'on a des goals. Mon condaba deux solani par rapport à carrière. Depuis Azonga n'a pas fait rigola. Est-ce que le Kenyamala comme tout c'est bon? Album bientôt de ce matin, on m'a belé la tuer sur l'artiste de Gaulle. Voilà, merci beaucoup. N'a pas branché ce Congo Victoria. Là, j'en profite pour dire merci à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrole de Dallas, et sans oublier mon général Jeff Makaya, Boteta Bilanga Bio na Dallas, Willy Mavita les coffres forts depuis Dallas. Patrice Bolinga, j'ai Maïbele, Yvette Mbia, ma maman chérie, maman Yvette Mbia depuis Londres, maman chérie, mon papa Mbia. Non, la kaka 1m85, mon bal 1m85. Ado Senga, maître Sengi, Kinga Saint, toujours ya pembe, ya moulaï. Voilà, merci notre Bolinga, j'ai Maïbele, ya Dadi ma bibi mokona mon mbele na Paris. Voilà tout ça. Na des Gaulois, merci pour la image d'Arcel Easy, merci pour la montage. Tout ça vraiment artiste mais comme ma soeur store. Des Gaulois, bonjour. Bonjour Jemima. Toi dans moi molili muke potara bana to bandaki tongo yaki pena tongo patience merci beaucoup pour ça la ndeko na yo promotion na e kende liboso quoi. Ouais. Vraiment bien. Depuis au son n'a pas fait rigoler tout le monde vandi pena. C'est que à quel ma comme tu peux nous se retrouver sur quoi parce que toi on se retrouver à ce qu'on nous se retrouver. Tena se retrouver tende ni o chebi saute. Et ça quand derrière obika berrer ndenge ala mutasa guerrer na moi envie na perda qui contrôle quoi. Ya on a sala qui moi mbui. Mais ngamoko conscience yako zonga chez biso moto liaka ba soso na bangombe mais comment na komo lia ndunda tena mizongela mbango pona boy na konda et on a zongi chaud na zonga ki na ko s'incliner devant Jésus de nuance et azaki motema ya ko fongwa motema malamu fongolela ngai motema na zonga ki makambu ndenge ka ezalaka
mukaka ndenge ezalaka donc avant bayoko bien moi babengoni moi mélopé parce que quand on a un artiste moi 100 tu vas comprendre qu'il y a un artiste il a fait rigoler et puis grand chanteur et puis te développer ce qu'on m'a mébélé par rapport à voilà un morceau quoi. Alors konini batteur na motema polelo koma boyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai zo reprocher nga nanu na sepelite giboko polo ya Denise kuti sangatina destination ya elengi na yoka bien héritier mo kubara jemima baloganya na yonga baloganya na yonga de vraiment mambo yango mokolo ndako wa mpo bakutango cadeau d'amour donc mambo yango yembi deuxième voix mais na yamba vibration kanenga longa le non charge ya ba dekuna dégol ko kangote parce que mtamema ki charge ya ba dezanga mais dégol nga tikali wana en tout cas au pousse na tena ko yemba za mwana. Bon, moi, wana bien ngote, ngana ebi ka travaillera bien, mais sera boy de gol wana mokili, ndemte ko jige. Ouais, mokili o jige ba ebi qui est de gol. Ndenga zana vibration ebi qui est de gol, nga pene ebi qui est vibration. Donc ce qui ngana boyé, aboy ngana loenge, ce n'est pas un problème, mais bato batala rabiso. Ba ebi qui est de gol. Pour moi na sala ba so kina zala ki ata courage mbele na zuwa Claude Onga ozala wanga wa motema présence na yi zaleli na yo ikamwisa ngai baseka kamoto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge na koma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itoto kotonto lukwikila Fredi Ndongala Joël Kouflele Guilema Vakala Charlie Mbocharana Amélia Luzolo Joël Kouflele Chounazer donc tant na yemba yemoko conscience ya ba fanatique ba yoka biso ba yebi de gola yemba ndenge nini vibration yemba ndeni pon vibration ça trop léger deuxième voix léger ngana za deuxième ya C ya kilo ba voix na yo ba solo voko na opalo long mais yayo ko yemba ngote otende ni vocal ni na yemba te honnête ya sala ba prêtre ne watika net na ba répéter na ba concert nini po ebake na lingaka yo Janilai na bomba na motema Didier Nzongo susi na ntime bomaka sino mayemba ko mi surchargé na koya kokufa bongo basalanga autopsie baye batina ya likambo poison to souci na bien honte. Ah, voilà, vibration quoi? Ngai na prouvaka. Ngai na prouvaka. Tant que yanga ba koyemba te, ngai na prouvaka. Ngai na sala ka batutu ba mangambo nyonzo zoluke kosuka seka kana mabelo ndoze beziba nalela te bobenzi ngai la ka bango tu. Bango tu na katina. Sala ka bango tu. Mais bango ba mazala yo zate. Ba ozalanga te. Ngai na za de Gaulle, mais vibration c'est un bon chanteur. Aimba bien. Mais ceux qui avandi à boy de Gaulle, bon, batu batala rabiso, bayebi qui est mati de Gaulle, bayebi qui est vibration. Donc si on a boyé, batu batala rabiso, ba monanga neti mutumo ko leko ba que Jésus de Niance za na succès et sopio. O lekilo ba que non fallait za na succès et sopio. Il fallait pour pas za na. Ou ten comme fallait. Et sopio. Nazo beno réalité. L'autre était comme il fallait. Na tangi. Na tangi na ndenga mabete so mutu mwa leki alobi batu wana mibale baza na ngote po bango na mona côté baleka ko bazo tanga ba star mo ba mikemike bazo tanga ba kimpiatu banini balongoli nkale comprendre balongoli nkale Jésus de Niance moto yambo bazo tanga donc et on so pa bango do mutu mwa na parler moi bato atala so ba responsable ba parents ba batu baza na bana yi parce que moi na ibi faire yo zo ba faire na succès. Par rapport à studio pe ou meli que boza ko lala na marché disque basala ngo malembe basala ngo mbangute malembe il faut contrôler tant que bima o mabanga za na se okutu ayemba ki koto ba kere na se ba te bongote faut ko examiner loko malembe après to boaka tant to boaka mutu tuli to inaweza kufongama akoyoka makambo bien chocho te musique a chocho faux musique wana musique a lokoso ozana poso zo mbongo mutu oyemba yo ozo mbongo ozota subolote mais tout bon to ebate que tozo soigner matoi ya batu ya Fredi Sola
Freddy Maël Suisse, Ambrose au Japon de Luxembourg. Donc, il faut soigner des matoi ya batu. Baïbake, toujours ka bonne musique, que vous m'embouez donc, yangwana biso sala. Voilà donc des Gaules, le lobo tout nanano babeza esengwa des Gaules tanga okike non la samba ba teki na bangwango ba comme sko ba répétition communal on dit zo CPS nango des Gaules ba comme une talenté là les hommes oh bon esengo nanga ndeni ba ko lupango ba teki lupango ba kaboli mbongo esengo ba ko lupango yanga na nzuni yanga ni na kati na zuta infra kuna na lupango na te c'est pour maison mais comme non comme par ci par là eh baza pe capable de rejoindre siège mususu biso zaka pa mama Rosita tolonga ikuna to banda ko pa vieji po nienze na dimoza na coin lokolela na veni Kasavubu to banda ka wana kolonga wana to kende pa mama Rosita to ye na métropole na sima awa kolonga wana to ye ana 1 2 3 po ani bango ba ko sala ngote bango siko ba boule na bango keno ba sala kango communal ba répéter na ba commune tout ba tutu ba vivara bango tala ka le roi de la forêt ba tutu ba mona ka bango ya ngwana par rapport et c'est pas ici batu yangwana quoi nga yanga nini na kati ata infra et ate nazwi nini des Gaules batu balobi que non na kati ya ma musique comme des camps kotoko to moni faire rigola jibien piana héritier kotoko to moni Werason Fali pour ba Bill Clinton yango to moni kaya ya héritier to moni faire rigola elle est pas droit de prison à s'impliquer na makambo wana vraiment makasi donc koti na ba jibien pour que ba me ko défendre mais acte dans ma bé ya ko publier mwasi bolumbu ya mwasi mais ba défendre ngo président on faire rigola à défendre héritier ba tout ça moni on de kitoko te te ngai na lingi mambwana te nga mambwana na boy kokota yango na bo kokota yango makambwana o comprendre makambwana nga na kokota yango te wana eza makambo ya héritier Watanabe Kabeya qui est mon frère soko yebite frère ya musique kaka frère ya musique te soki nga na yebi Jésus ni de nuance et héritier il a acheté une parcelle à Bandal nga na ndova na Pontiac ndeno bo vanda kuna bo payer bo foutre la soupe palette bo zala kuna donc tina on kota pas Jésus de nuance na vanda kana lupango wana tango ka toemba na vanda kana baluba olekitonde na expliquer bino malamu donc baluba wana ezaki parcelle héritier Watanabe donc azandeko eza acte moko muto ko sepela na ngote ba publier bolumbu ya batu na miso batu muto moko ko sepela na ngwazati mais vraiment na boko 5 kota mingi makambo wana c'est pour la buzz ko sala nuance pour la buzz hein bon mutu la mtana ndenga me mama munaye mutu mswa luka imba makasi pa sala buzz mutu mswa olingana ya tikala mutakala eza pe na bamvwa mamsuna baboma babela na liboma vanginda ou angindi nan après soura na ngofu ou bien bandi na fou asuki na normal mbongo danger donc mutu la mtana ndenga me la vie na donc c'est quoi c'est un peu ça mais c'est beau ça ce buzz na musique pop na buzz au sein buzz en ndetindi nga fona imba danger au buzz no ka fona makasi fona imba danger yango la ka ndena mpona na imba te fona imba danger yango na lukuni yango monde du jour au jour na travail il faut na imba danger Jires Zamba ya ewa na Zamba Jires Zamba Malembe Jires Zamba Japon Made Swabana bazuya pi japonais babi mutali bandi aboti suki. Voilà, exactement la répétition, il y a le padre, donc vous comprenez, c'est l'ambiance, tout ça, les bandes, moi, bah, sang, il y a disque, vous comprenez que tout ça vraiment, la répétition, voilà. Mais est-ce que vous avez une studio où vous mettez le point? Au type de Zembo ou alors, vous avez un vocal? Tozo yemba, vous avez une surprise. Tobo lo ba mingi, momo kifu. Tobo lo ba mingi, momo kifu, tobo lo ba trop. Venanga dola nzimbu, bambongo belé, tobo lo ba trop. Vous comprenez? Biso to travailler bozela boko mona ka moni quelques jours boko zwana no eloko moko ko takebino makambo générique makambuka ko takebino italinga ite ngana so bobo ka génie yo zelo ko mona 4 minutes ba oto ya kangala ngo pe souté zelo ko mona sikoyo loka yo lobi boy zelo ko mona tozo travailler na ndenga masekite bato bazala na biso te ba oye bango te mais o bazana biso ba yebike tozo kende ni on comprend. Ferdinand Mwembo bonane yangoyo Vilanga Gauthier mascotte bonane yangoyo Freddy Maël Suisse bonane yangoyo Ambrose au Japon de Luxembourg bonane yangoyo Joël Koufle Monsengo le Chunazer Joël Koufle bonane yangoyo Joël Monsengo le Chunazer bonane yangoyo Laskoni Mbunza
Ouais. De Gaulle yozo ou mais ba tout ba longwe lelo boye à l'occurrence de kono Jani ba ndeko tout ba longwe awa donc il y a un langage que non ba nyokwami ba souffrir trop salaire ezalaka te ba kembi ba parents ba tel pas venir na bango ti sikoyo ta na venir na ote ba ninga ba longwe pas souffrir. Il y a Jani longwe na voiture vocal nan ba chaye e PCA makambo eza vocal na été. C'est Mathilde de Gaulle qui a chanté, mais Bachaï na clip. Et PCA Makam. Bazara mabe pana. Pour y moi ça ba vocal na ye. Aw, ça ba vocal ni aw. Tu es bien ngoté, yo bi vocal ni moko yemba. Ou bien ngoté hein? Ah. Ou bien ngoté. Mais là on a ça OK. Ayemba ba vocal et ça là rien, vocal à de Gaulle et PCA Makam. Tant que PCA Makam. Ou là la patient à travailler à côté esprit. Leader le roi est bon mutuna mutuna descendre na baga mutuna mutuna makambu na ye to ko forcer mututé par rapport mutuna mutu asama na ndenga yebeli ngana yebike il faut na travailler encore vient na so Joski ki ambukuta asala orchestre c'était ti via komi boye azalaka na bana OK vient na so ndombe petu na kufa na bana OK on comprend il faut pas faire rigoler wana fit avenir yebi mais ngana yebi c'est déjà batu ngana ko travailler le roi ba vieux patron mobo mais na travaillera pas mutu ndeto yaka ndewe il faut na la danger et pas Jésus de nuance il faut na la danger et pas Jésus de nuance il y a même ce que tu as oumé là mais fait ne faire longwa kaka ba 25 ans mais longwa non Redi a mis ça oumé là na vivre mais à longwa kaka mais Redi a mis ça de Gaulle aza vient ndombeta au mona ba vient nga ba rio te ba vient nga ba Gilles Kibens talara niveau nga zora ba exemple batu ba oumelito ba vandi sa BCBG ba vanda wana ba travailler na bango ba liaka wana ba tambola na ba kara danger ba foutela ba place à bien peut-être ba PM sous koko comme leader PPC na mutuni sote au kota mukolo mais koko m'appelle leader PPC na mutuni sote voilà le rôle pesameli ki ngandi et pesameli bina filé yo pour ça l'orchestre donc pesameli et pesameli ki ngandi ba tebele ba zu vertige wana oui ba tebele ba zu vertige wana mais bozara ba jeune talent donc malgré succès azaka jeune talent beta na salon Congo wana pega lomo beta na wala pendo bwakili pena l'artiste te na lobby malgré succès no malgré to binisi mozaka jeune talent na lobby bina filé jeta moni esko kotoki na lobby batu ba envier te nazolo bana bato ba envier na lobby na bina filé na éclaircir bien na lobby ke bato ba envier ngali nga polémique te bina filé na zalaka na ye on a joué sur éviter son accueilli pas naïe respect pesanga en tant que grand frère on a pu na pesa que respect en tant que leader petit en tant que leader pour c'est un patron a aussi na mission ngola baye ba tourna ba ya ba ba basket ba ba t-shirt ba ni sali bango bien ma famille na ba paye moi $100 $200 na ko minimiser était c'est un patron na ndenge naïe Mathilde de Gaulle patron à travailler pas patron naïe Jésus de nuance donc patron ça rappelle un patron naïe lobi ko beta salon Congo batala monte ko ne bimisi sali kitoko te mais ba beta wana nde ya mangu makambo na kinya wa soko beta on bat baye ata invitation ko pesa fait invitation bat baye te donc c'est que on voit que ba vibration ba Jani malgré comme ba leader ba touté na bi moi showbiz pebo beta voilà moi showbiz moi olive verte kuna kutu $20 kaka au tcheno ka $20 mais na ebité quoi do tala ngana ko chola baninga te o basali tamsunga na ko sala ngote mais nzambe nda yebi on comprend encouragement na bango ngana longwa na peyaka car aw nazo zoa na yebi nde na ozwa biso to yebi ndenge to ozwela on comprend c'est ça toujours travailler pour topé ça les meilleurs de nous-mêmes. Aux est-ce que pas faire rigoler na liste peut va voyage so zongi de ba ba aligné na otaki Cameroun kende Cameroun to yaki tozo kende lisusu Yaoundé tozaki na Yaoundé déjà na bien tozaki na Yaoundé tozo ke lisusu to beta Yaoundé les 20 les 21 to beti na Douala après tozonga nazo kende déjà après l'album on est tous la sco comme leader pour battre belé bozambo sipe au collier beaucoup make up pour chance à moutonio c'est au instrument
Au moins, nous avons ça l'orchestre, il faut avoir l'argent. Tant que bandi, non, Merlin le prince. Viens Freddy Sola, Tindelanga, il descend de là dans l'instrument mercredi, n'a répété. Et ça distraction. En bruit. Sala makambu, batu baroya. Si que tant que ça, on a eu une salle. Au tenir compte, on a dit qu'on a batu. Vraiment, on a dit, Guy Bogopola, on va en bon, on est baliana Sentia. Bon, on va baliana Sentia. Je vais déranger bango. Bakalingi mbolongo pour répéter. Est-ce que le bibalinga soit bakalinga mbolongo pour répéter? Yo moko fo banda makambu. Après batu baroya au soutenir. C'est ça donc. Il y a un psy qui est banoko, oyo asali, wana par na bangonga, nazo travailler nan. Nga nazana nous gêne. Ah Jésus kende. Mais nazana nous gêne dans notre travail. Et pour nga taille basse, nazo kitsa. Basket, nazana na taille basse. Oh short, toza ndenge moko tozo sangana wana na bana. Tozo beta musique ensemble. Pour musicien kola to bi papa yomba. Avec soit pio mukongo kende bokanse jeune garçon, soit talebo ah ovier. Mais tant azana musicien kola raté. Musicien kola raté. Musicien kola raté mais yosko lukaka ozalaka à la page. À la page tende ba robengo vie yo baninga bazola ta jini yo yeliso kosa ka uliska usi mokoto vane sur le ministre te ezongela ngeli verni donc zéro yate faut pas makamoko te le kana abo ya innocent na Bill Clinton mais tout monde innocent comme le kana ba mais ça comme ça pena les padres yango la linga kana nga vie wana les padres faire rigola za la ka bien za la boy vous mettez na makate ba conflit pour comment faire pe koti avec comme ça innocent trop pour nani. Il y a des commissaires innocents qui viennent mon co à jouer appuyer pour battre baliner Congo baliner relève té battre baliner relève té mutu soka zo propulser baluka ba finaye tant soit découvrir que vie on a zo linganga na évoluer par rapport à ça mais bango na bil maramna bango de Gaulle na quantité Jésus de Niance ça na quantité donc maramna bango to tikango laisser les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Le monde dit d'accord choquant bien des paroles choquantes trop bêtises ba kufa na poison na bango Spoon Macintosh makamuna bango nsengo kudi bende inosbi wana pe makamuna bango donc Jésus de Niance sala makamuna mususu black box premier soin yango to bunda simba makambo kende yango ka yemba non parce que les gens ont mis minté voilà répétition vous comprenez courir que Congo za la ka bon so mon limé ekiti Congo c'est comme ça sala non banzemo ouais Louis Maf Louis Vuitton London Sandra Antonio Maman Angèle hein? Amélia Luzolo, Gino Celo Landais Noir, Tati Vita. On comprend? Donc, Kovo Mambouene, Mambouangwana, Ferdinand Mwembo, Patient Mwembo, États-Unis d'Amérique. Hein? Donc, Massanangaï, Trésor Ngiangou, États-Unis d'Amérique, Congo référence. Donc, un ingénieur du sang a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allo, Yesun Kolo, oh, quelle erreur. Jérimba Laobé. Ngenga na kombo ya ba susu. Eza kombo Patrick Bizimana. Moni eza kombo mbandate dampion oya Stevie. Zizina ike masevo. Kolia esi la kate. Eric Nzinga ya tozi. Kalebelo la laskoni mbunza. Eric la tortue. Donc, mon numéro de téléphone est plus 243 81 24 78 695. Plus 243 81 24 78 695. Venanga Jibe Kumaluta. Nazora Bamboteno chaque jour nzamba sala. Début semaine nazora début semaine pas vewana. Fin week-end tout nazora mbote. Mais Western Union. Répondra. Na répondra chaque jour na relaxo. Chaque jour nazora mbote nae. Chaque jour, nous avons un bon week-end. Nous répondons à vous, pareil, mon vieux. À vous autant. Nous boira trop, nous loba trop, nous pesa bambote trop, nous venons à la solar. Donc, merci beaucoup. Donc, tous avons des cœurs. Donc, nous ceux qui ont pas balayé tellement belé, nous qui n'avons pas mambalo, nous pas bakonzi pour continuer. Donc, il y a lobby, mamsouezali. Ouais. Merci beaucoup merci beaucoup de Gaulle. Moi juste au moins 15 minutes pour que tu puisses comprendre voilà, merci de ma fan tout
oh bodo la biso. Moi je dis toujours que tout ça makamango bien, donc tout ça makamango bien. Consommez le single Tolelana, donc Tolelana de Lido Connexion, na label Laboteur de Ibratom Piana. Donc consommez cette chanson et dès qu'il toko au plus wana vraiment ça vraiment plaisir na si beaucoup moi style wana moi lengi moi c'est moi qui toka do yemba na Laboteur hein label ya Ibratom Laboteur au monde nzembo Tolelana ya Lido Connexion. Voilà, merci enfin tout qui branché de partout, je vous aime bien. C'était Jemima Ibé, le gros B de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Voilà, je vais dire un grand merci à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Boss à Kamaka, les boss charismatiques. Patron Nangaïne. Voilà, et merci aussi à mon général Jeff Makaya, Botata Bilanga Biona Dallas. Moi, je suis congolais, tout vient à Bisso ya Boga. Et aussi à Motomoko, il y a 1m85, il y a Pembe, à 2,5 qui ngassane toujours depuis la Suisse. Merci Nayo parce que vous soutenez Ngai à ma maman chérie, maman Yvette Mbia depuis Londres, mon papa Mbia. Merci maman. Dans la que dans la vraiment adopté. Merci à tous Ngai Willy ma vie les coffres forts depuis Dallas. Vous êtes tellement belle sur nos 20 Sabino héros. Là je vois encore à qui me appelle Balama le truc depuis la Belgique. Yada dit ma bibi mokona mon belle mon yaya depuis Paris, yaya wana la mère. Na Bofolo, Dobino Tunalinga, moi moi fort. Et qui encore? Mamida, la directrice des infos, Mamida. Merci depuis l'Anvers, Boza. Ebele. Je vous aime bien, je vous adore. Merci Naloy na image. Merci Nadarcel Easy na montage. Kenzo Mukendi, de Boga na Luke tout. Voilà, bah charge tout. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. Donc Magali Sissi, ya bah Sissi, Zini Kumbi charge. La moni Mich Mima, la moni Mariana la Tortura. Donc tout ça, on peut ensemble. Awa, la moni Pecops Olivia. Dédé Chiba, mais moi ça Pembe ya Mbinga, donc bah charge tout, on est ensemble. Karine Mokondi la barre, maman YouTube, maman internet. Karine Mokondi ya linga kanini nzoto. Voilà, je dis merci na bino tout beau s'abonner massivement, beau consommer hein. Donc Tolelana et puis Black Box et Zoya a fait rigoler la Jésus des nuances. Je crois que beaucoup de temps les a toujours bien. C'était Jemima encore une fois. Jemima Ibé le gros bébé de la presse congolaise. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Au revoir, bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. Blague de loi sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. News à l'élo. À Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue. Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, boton nana. Bobolanda va faire yamboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1 na banque. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.